Saratola TV. Na boti na bota Dieu merci nanga. Ah, woni lo msusu jamais ko bala ngate. Mais soki mwana muninga ngate nga liso bala nga ya aventure ke no bala ala mobile. N'importe qui pas âge. Bon âge ba comment na Bible. Ba âge ba to ba bana ka ba biso ka comment na Bible âge na o ke sen po ba bala ngate. Ah mobile. Na baba moi je vois na âge amuki. Na lobi na si ya kabia zwaka luxe ya koleka na télévision pour le baquet Diana tika mwana nga parce que ya kabia comprendre ya makambo na yebi ndenge sukaka si Diana kolakisa mwana nga bolungu na ye aloki mwana nga il faut na tele milango yango ya kabia ko loba ko ba lobaka soko monindo kibela no ya ba momu kufa ya kabia belela kana raison ba ya ba mama théâtre musana bango ya mwana kolingaka bana batabana miki. OK. Saratola TV. Côté na palenta dioza ndaku no ya wana to sona ala côté ni skota dina ndaku a longo ni skopi lamba ndi makambo ya Teresa na satani bazo makambo nyonso ba chana moto mama to balinga kabana mike mama to boye or to yebi bango. Saratola TV. Yo ndongo sana ba finga ka nani Omar Alubana et Kakake, aux allo des animaux profiter, même en partout, même en l'émission. Le bon finga ngana banana ngai. La fa na baba po bino beja lesa bino. Na finga ki na bana. Nganga mna s'en charge ki na Teresia. Na bandeli isusu kende wedike bana. OK. Bana baba lesbienne, conscience nous a témoigné des qualifications. Biso tanga to e ba ko tenir ba popo. Saratola TV. Ni ninga pekisao. Ni ninga pekisa Teresia kolinga mobala zo linga belvité. Yebisanga ni ninga pekisao. Teresia zala gentiko. Yo muto kumisa i waza mobali. Mobali wana mbinga wana nenga telemi bongo alati bien oyebi ki azaka na kinga kati asala ka kinga kati alingi yo Teresa yo linga koboya. Donc jalousie na problème yo bimisa na motema yenanga na problème ya belle vie et ça parce que faki mobali ana linga yo ti. Saratola TV. Moto na moto yo régler ba compte na télévision. Thérèse oye ko régler ba compte na yo moko personnel pour dire que nga problème na belle vie. Na tindi na futi yo mbongo. Mutute. Mais comment ça la contradiction yo moko boy? Pendant que yo moko yo ko régler ba compte na yo na internet muta futi yo te. Alors biso on a besoin ko régler ba compte na biso fo belle vie futa biso. C'est que peut ba futi passer. C'est que ba futa ko passer. Donc soki biso to lobaka na TV longola ko finga parce que to finga raté soki to lobaka na télévision belle vie muta futa ka biso c'est que yo pe Teresia si la uka muta tinda ka yo o futa afun o finga pe afuta ka makambo yo lobi na Teresia les belle vie lesbienne c'est que si la muta tinda ki yo makambo yo lobi na belle vie ya bimana ba comédien c'est que si la muta tinda ki yo. Mbote na biso ezalinga wabino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindela kabandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Sendwave et puis bo mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarif accessible pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements.
Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assume, Il y a dinosaure. Josué. Kosa mambo sala raté. Moi tant on a obélé la dinosaure. Soit photo ya dinosaure à Tchessou qui a rouge à mon bic qui s'est payé qu'à rouge. Tiens, il bosson. Theresia. Toye pemba le belé yo so ya kate. Theresia. Ba audio tinda ke pa ibutu e komi. Zwa kitifanda à la barre. Ba Abakuk na moni bo bandi komi benda bo mi benda te boza na kati ya poto. Oh mutu na montaye koloba makam na ye na kombo sila tete. Sila zonga ozali. Bino nyos tu boza mutu okima zate. Theresia elongio yoyo yela kinga na émission ya PD ya Lekechu. Ne longio na romona ya place ba escroquer yo bi ke no na onzo confusion na zo e bate o dinosaure oyo mutu bi ke make-up osungi bato na tale longia sila alata ba ser na tampon alata moustache tshela nga photo asila te ko sekate noko annonce tshela nga photo asila otali siko photo asila o ache make-up obio o mwasi nzamba tindelinga uti ba uti ko sanja e kaka siko bozwa devoir ya kopakula ni oviti na maboko tina kingo. Theresia bongisi po soko zo lingwa ko finga Bellevue fo bongisa po Bellevue a osala émission sans make-up et oleka ngape na yelio sans make-up eleki. Theresia est-ce que bongisi po ba tampo elongwe misisa awa webi ke produit nous ni sara muto so ba chiona mama top na zu mama top mais boa génération moko misisa nyonso possessé pe kingo mobimba. Theresia soki Bellevue aza lesbienne. Theresia lesbienne na mwana na o ke kolukela ndela voyage à Poto et simbite ba escroquer bino mbongo parce que nzamba a tellement juste oso zu éducation à bana. Thérèse ozongi si bana classe yo mongo sozongi classe Theresia atoki oluka mutu na ndako nganga omonaka yo moko malade okubwakela bato kozongelaka yo moko. Theresia ongoki mambangu na justice oyebisa o zonga na okende olakisa ba preuve ya kilesbienne na Bellevue. Theresia telema kovanda te sila koki matin boza wana elongo na Theresia yo na ba moustache na ba cerne awa noir awa nyonso à part make-up nde bongisaka bino bordir eza te to pikoli elongwe makadam etikali plat to tuta na ba accident salima ntoki mazate. Merci na batu nyonso bolanda émission o na Top Max officiel et puis na Saratola télévision. Theresia tozana yo okimi avant toyokana kit obetali sola ki pese tolia matière mais oza souste obungi na circulation bisoto osunga yo mama soni no yams moustache mote na bandeko tuba otalaka moustache eza suna ke moustache yango nozana ngote moustache oyo tena pe na nani produit mona yaki nango babenga ngo moustache anti moustache ozana ba produit na uti Vietnam nana ba produit anti moustache anti cerne anti tampon anti misisa kokwea tikaboye na ngo belé. Merci beaucoup, Maman Diasona. On a bateau, bazan en besoin.
Vous allez, monsieur Badak. Il vous a pressé pour aller. Comme vous n'avez pas produit, comme nous avons publicité pas produit d'accord. Je suis la personne beauté, je suis vieux. Merci beaucoup, maman Diasona, maman Neftali depuis Canada, na pesi Ombote, maman Émilie Setimaïnga, moi Sinzamé, orphelinat vide dans la route principale à Gissen, sur 3e Dodan, avenue Kinzola 49, Tokende Rosunga, orpheline, c'est très important. Merci beaucoup. Nadège Yamba, je te salue ma petite sœur. Merci beaucoup. Il y a Sylvine Jolie, il y a le sac au Seda Koulou qui je te salue mon ami. Nadège et Gina Mabiala, je te salue ma sœur. Merci beaucoup. La famille Libot à Londres. Je commence par la maman chérie à moi aussi. Maman Claudine et Bokatola aussi. Maman José Loussadissou. Maman Edoxy. La Pessiminomboti. Kota Belgique, na yema Mitadina Nangaï. Pessalangambote pas maman Lili mère doublé. Boni Basango maman Niba Siper. Na sanité maman Sylvie Flavia na pesi Mbote na bo sanité en tout cas bande ko baza ebele papa ade na pesi Mbote papa Jean Boudma yombe na pesi Mbote na pesi bande ko tout au bota la biso Mbote na minute wa ko beta libako alimbisa parce que il y a à boire et à manger, s'il faut dire il y a aussi à vomir. Bato ba otala émission na Saratola et puis na Top Max officiel, serrez vos ceintures parce que na wi Sarah lobia ba longoli ba bordi o za ba accident pour ngana ota mwana man. Ah? Ngana ota mwana na man suko na bordi et ko ralentir nga. Mais na minute ba longoli ba bordi. Ba cage ba Suzuki mikie wana ba vite wana mikie wana ba no akutu sa kutana nga man na konyata ba soso na kotumba bango na olia bango na nzela na nzela soso nyata de na on yata te yango na ozo na olia na tumbi na lie nzela olia soso na ça que na ba produit belé ya ba sport ya ba cuisson sport na produit le roi cuisson sport na na Gabin sport et na ba produit anti moustache et na ba anti cerne wana na ba anti tampo mikolo na karama mande tona na docteur Mogi Jové na ngai wana sana ngote wana nini zela kumona wala anti-vieillesse, na ngote mais on peut se voir stratégie comment faire pour okimakonuna nini okio sala na nango na mama kambebele nga soyi ngambo na che esprit na comme docteur et puis docteur bato ba kwa no futa mo et puis yo c'est qu'il faut ça ba formation en Vietnam mais na Vietnam non zona sur Vietnam non zona sur Vietnam na Vietnam non zona sur Vietnam na ina bloqué belé ya mbalo ndesko na kini na Vietnam na s'installer kuna na comme travailler na ba vietnamien qui craignent ya ba qui craignent na travailler na bango pona zo ba matière na yango parce que ba vietnamien ba produit belé oyo esenga biso ana Congo photo ça et là surtout ba artiste na biso comédien musicien bref et qui peut coucher ba tout ba vert wana nde vert citron wana pona kolongola ngo da passe wana fona ke Vietnam ba vert citron zo betarati na ba pot de mer wana fona zo na Vietnam mais kolongola ngo da passe tona o kende Vietnam zo na Vietnam na tuna ba question na et puis so ba pesinga na yo ko ba nini na ko exploiter ba rambo wana na ko yams tala na photo oyo na mona Thérèse tala penda couleur ni na obimisa ni longi na e bon ce qui est sûr nazo mona ana couleur te n'avite sur la couleur ya perruque ne mutu e bimisa couleur ngo mona mais ngana moni obimisa couleur ya perruque couleur à perruque ati bon peut-être ça a une influence par rapport à perruque et lui épaissi couleur est influencé longi na e voilà mais sinon ngana mona couleur à perruque couleur on a dans la maîtrise dans on dépose la caméra mais ce qui est sûr et s'affichait bien dans la télévision. Okay. Et s'affichait ils ont vraiment pour afficher bien dans la TV. Ils aient tout bakoseli. Oh ya Thérèse. Ya Thérèse o make-up. TAP on ira chaque make-up. Mais on a télé vidéo on dit ba stress pour on dit ba escroquer sur le 23 janvier. L'autre sur le 10 sur le 12 na bigoté. Donc c'est même pas un mois, c'est 2-3 semaines on dit ba escroquer. Donc s'il faut dire ouais 3 semaines. Dit ba escroquer donc
Ils ont un temps où ça va sortir médiatique, il y a une belle vie, on va avoir une belle vie. Kuna ça va démarche, moi na critiquer poto. Kuna ba ça va démarche poto mais ba critiquer ba poto à battre. Mais kuna ba ça va démarche. Et puis moi na tombé la victime, bon, je dirais pas victime, courage ma petite sœur, ma fille, courage. Hein? Ma fille, courage. Même si on a comprendre yoté. On est sogi. Na lobby kaka, ma fille, courage. Te na komi. Mon intérêt en communiquer na. Te ni kotuna na mwana te yam stozo beba na no awa. Te. Na bandi émission. Tika makambo yo. Na mona yam. Privé la nga lobaki da ligi ngo lisusu ezala étaler la télévision te. Nga na za pacha na ko zaper pacha Theresia. Il faut admettre. Na pas chapé na rose pas cha Thérèse pas cha Thérèse ya Thérèse ya nga na mona wana na ba pona nga boye on dirait na pesa masa na nga mbote Ernest Tumba je te sali il est pas à mon vimba mondambo ambinga Marcos je te salue aussi Marcos ninga leki na mwambinga na Ernest oleki Marcos nga ba kombo wana na photo miniature wana na pesa bango ba mbote baninga na nga kasi ndio ata la corpulence par rapport à Ney mama salanga Marcos Marcos na pesa ka mbote Marcos akwaso Ernest Tumba baza batu na nga oto sola to zaka bien en tout cas ngana bino madon qui ça absolument donc tino tout ne longa Theresia yo zokoka kolobati parce que na komana ba ida Theresia Theresia moi aussi mais je me suis rendu compte à un moment Thérèse on dirait dans mobilité je me suis rendu compte à un moment on dirait dans mobilité sur nga na pe moi aussi na pe mobilité Thérèse pas moi aussi na cause apé pas chanae na cause apé pas chana Thérèse kutala kama kamuka ba côté négatif te ke na gozo yo na publier oyate ko calculer ka te ke na goya na dinga yo après fin de compte surtout comme place pour photo comme na kangi wa photo na publier yo non il faut pas calculer ça na mutu na ba sentiment yo pour mutu na ba sentiment baguya ba pasha obasi tu balinga ngabe na nango yeti yo pembe na wana pembe na wana pembe na wana noko pemba choko yo che mutu na che pembe na yo wana oboyi na bobenga ngo ya choko la boyi na protéger base mais on dit pe ali ba ya ngo evande na yebisi yo mama Sarah naza vraiment na idée ya Thérèse aussi bokutani te ya olinga kutana ngati na bengi deux fois ya ngati ayambi ngati deux fois na téléphone lobby attends on a remis les bonjour na mona répondre ne bonjour bon on avance malem mais on tient esprit à mutu bonjour bébé na komela hier avant-hier a répondre eti après na komela pourquoi bonsoir madame a répondre bonsoir c'est qui nebisi c'est Yams atikinga bongo na bengi ayambi ngati journée mbalobi lona ton na komeli bonjour a répondre bonjour donc comprendre des Yams so nde na ninga na kota c'est aussi awa na attaquer ce procédure ya mon amour ça va on peut se fixer tout tout sur en face ma solo sur les ébélés donc il y a un moyen de border pinza moyen ça et ba border tout à ma border qui parle ofte border tout à moi yo wala te o wala mida kula te as kinazo yo kazolo ba ko moza Christian Sugar mais zo ya ko tout à ba border ba comédien te mais na mona onte ba groupe ya mide ya yo te ngana baguna ngamida te nga fu baba simulu waneti ba Theresia aguba nga baguna ngeza ba Theresia ya gabite na kina ba sport ya gaben ya kina ba sport ebele ya gabite butika ya gaga watavana ya gabina bisavana pardon ya inkana nangoya kisana na piko toko bande biso te s'il vous plaît comme kota la vie privée la radio ça ata yo moko bana to ndenge miso ka vie privée na ngana pe mutu te mais ya msantuka na moi pe okay te ya Thérèse ya nazo décision na kende Thérèse a sali voice mora lobby ibutu bimiselanga photo to koma mobile nanga moko na moni mba moko na pesi masana nga chapelet mbote na pesi mbote ya et puis le groupe ba isaka pe sozo linga moi ça moi si on passe na ba ex moko yo yebi entourage danga ba master nanga le groupe zo ba isenga pa Thérèse yango wana
tika noka tucha mutupa ya Gabi ya Gabi bakuna ngati la bola nga ya Gabi wa repola ka susu ya Gabi bakuna ngati dala lo baki yepa alinga mibali neti bangata alinga mibali neti Josué mibali mo bakauka ya bya alinga mibali bakauka mibali mo neti ngabo ya Gabi esimba te ngabe no binga pe basi pourquoi ba ya Gabi esimba te nga moi il faut Thérèse c'est mieux na kuta nesko na 3 heures ko sa fo de te courage que ça a été courage que yé plus écoute nga la iboye na balo isko koto isko elongila nga Teresa etala na kwa mbetu to ya olala ba courir ya kité courir kei na fongoli mis na courir kei chérie dors bien s'il te plaît ba courir zogi la fongoli mis na poli Teresa niveau la kokanga mais bébé s'il te plaît faut la fenêtre c'est très important faut la fenêtre il me va nous soucoler na a risqué à boire va bébé ala la sans fenêtre mais a wana yi na éviter toi avancer pardon te mais ce que pour ni au kangama de oye ba de moi c'est ana punition fenêtre te omoni mibali bazala ndeni mibali bazala ba ebisi fi wana linga ba pasha omona mibali nyonso ba pasha ba komo kenda landa ye atona yoki yango ke Teresa linga ba pasha par rapport à âge à Teresa na Teresa na 53 ans moi je suis dans les trentaines donc et pas naie na mwana mais na rosa a pasha na ye mais quand même Olanda et Teresa ba ki mwana camarade ni so alingi olinga mwana camarade ni so alingi chato bandamba mo pardon oyo avant to kota na ba audio Teresa qui se permet au fin à Belvin Dumba Belvin Dumba abimana ba comédien est-ce que vous reconnaître que nana audio Teresa abi ba botana Dudu na Dudu soup ezawa Dudu wa nazo cha nan pardon Dudu mo bala batu Teresa ba mama bongo yango na bi tant Teresa a traité ya solo na nazo cha ça calme tant Teresa a traité Belvin Ndumba Aiba mobala batu lesbiennes Teresa a traité Belvin lesbienne abimana ba comédien Mikolo pièce contre pièce voilà c'est là ya Telesi Teresa Telesi nangoya toyebi Dudu soupe mbala batu Dudu soupe wa comédien abala vena nga lemba na pese mbote mobali ya batu yo ubima tana comédien moko te Belvin moi c'est ba comédien ya mana tana comédien Teresa o bisote enoko o sala analyse fini siko Dudu a mobali so Dudu affronta kinga c'est que a mobali a mona kinga na moi si ya mobali to bota mwana ya na mala kata mwana soki Dudu affronta kinga poza mobali voilà âge ya Dudu Soupu na Teresa a plus âgé que Dudu Soupu Teresa azali âge moko na ba ya Leviniwa na Dudu Soupu bana ndeko moko na katikati wana donc après Levi c'est pas Dudu donc il y a Levi mutomo appelle Dudu siko Teresa za Dudu azana ba akoza siko na ba 48 ans 47 ans bilo mwa bongo donc azali qui par rapport à Teresa tant il y a Teresa o lobake abimana Dudu parce que Dudu a affronté qui cela veut dire toi analyser kana wana na kana langa chana vana kina mama mona cela veut dire c'est gaza pasha alinga ba pasha biso tozana lelo to fingi mu alinga ba pasha alinga bana mibali ya bana mikie. Et puis, il y a l'essentiel, les hommes mobile, il y a mon qui est affronté. Il peut avoir 19 ans, 20 ans, mais ce qu'on a affronté, pour elle, c'est dit qu'il y a un mobile. Voilà. Oh, il y a Teresa, au fin de Belvin Dumbandeni. Belvie Abimana va comédien, on ne refuse pas. Mais Belvie Abimana va pas châter. N'habita Mouton a passé, mais Abimana va pas châter. Et puis, elle n'a pas affirmé ni le part qu'Abimana va comédien.
Alobangoti. Toi, tu reviens à la télé, tu débarques à la télé pour nous dire que yo obima na doudou soupou. Déjà, équivalence, il y a âge, il y a yo na doudou soupou. Il n'y a rien à voir aux amoukola doudou soupou. Doudou soupou, ça, qui par rapport, il y a le viniwa qui est particulièrement ton ami, le viniwa. Déjà, le roi n'a pas encore côté na comprendre. Premier point. Deuxième point, Theresia se permet à rouler mobali ya bateau. Kebabota na du soupu. Na uti ka ben formation na ba benginga ba opesa nga ba matière ba bisinga landela yango. Okoyo ka ke du soupu a botisa Theresia mondire du soupu a boyaka na ya wanga na baga. Theresia za mwasi ya bato nyonso akoki ondima zemi wana ti. Mutu mo ibisinye lo mo bongo. Avec j'avais pas vraiment de précision encore le makambo ngoti. Mais voilà maintenant yemoko na munoko na ye. Alobi yango ke dudu su pata mobile ne abota dudu su. Dudu pa loba ne miswa wanga na mwana aboyango. Oh là là. Fini siko dudu a mobile. So dudu affronta kinga. C'est que a mobile mon kinga na moi si eza mobile. Non. Quand on place ani pesa ngakanda. Mais comment yo maman mukolo zo ba soki mwana moka muki affronta kinga na ndimi aza mobile. Ah, mobile quelqu'un m'a dit mobile a ozaka kaka. Oui. Mobile yaka a beaucoup dans la première dame mouboui place mouboui c'est tantine na sepel à m'équiper mais c'est à la femme de digérer que oh aza pour ngate non pas seulement pour ngate mais pour un respect. Quelqu'un m'a dit encore la nudité d'une femme la fidélité d'une femme n'est pas parce qu'elle a peur de son homme mais plutôt parce qu'elle a peur de perdre sa crédibilité et exposer sa dignité. Il y a moi ça sera fidèle. Quand une femme a sous final fidélité, moi ça zangi même respect, il y a bolumbu na yemoko. Pour le makambo trésor na TV, c'est inacceptable, c'est absurde. Comment kolobake le kiwana affronta kinga pour za mobali. Donc c'est tout na bibana ba 14 à 15 ans ba mibali ba affronter yo. Ah, on dit mané parce qu'il va mibali. Na ochela sous émission Thérèse ya loba. Ata mwana ya camarade na ata mwana waza age mona mwana mobali so alingi ba obima. Si Kabilo wana oloba na ko sara makambi yo zoloba na mama. Ngana ya kana pièce contre pièce. Akoloba makamba bongo te. Te yo comme zona ninga zuwa to de. Te zuwa te ça non sur le plan normal non on dirait moto a peur de raison en fait. On dit moto soit peur de raison na ba ordine to tso kamikolo. Na makambo azoloba o mona ke moto a peur de raison. Moto asu na mutu te na mutu na place. To avancer là. C'est que dudu a mobile. So dudu affronta kinga. C'est que a mobile mon kinga na moi si eza mobile to bota mwana. Est-ce que bango siko c'est là non ya non malamo. Abi ba bota bana. Abota mwana. Dudu ya Theresia. Ya Tesi nangoya. Dudu siko tango bota mwana za muta wapi? Ya hôtel de finance. Charpentier. Azali Charpentier. Si Doudou passe à un théâtre, comédien muta maboke kande yo lobaki na Bellevue abimana bata maboke nyonso. Olobi ango yo moko pe obimata na muta maboke mon côté. Après, il faut chercher en fait ya rozalaka na respect maloba na omoko. Yango moni baloba avo loba, balola lolé mon 7 fois avo loba. Boloba makambu sans tabou ozo leko lobia oleki sans le savoir makambu to loba ya na rapport ni na vie nanga talo makambu zo loba ke yo bimata na muta théâtre mokoté alors muta théâtre mokoté vidéo du soupi ya ngwana bakateli batindeli yo o se contredire yo moko na maloba na benga Bellevue la patrona te ba miselo vidéo benga la patrona o ngana ko linga ba comédien teta mokoté yo moko zo loba o botana du soupi et puis dudu mobali ya batu moins âgé que yo. Double discours. Ah, Theresia, tu n'es pas digne, hein, franchement. Vous êtes digne, attends la conscience dans mon côté. Vous êtes qui s'abat nos Sony. Aujourd'hui, ça va nous sonner, lire les choses, comme on s'en bat, nous avons une miniature, ça bateau, caractère, il y a banana yo. Donc cela prouve que tant bateau à l'obarake, Thérèse a banni bazaraba lesbienne. Marambo zo loba, bateau ba komi ko koma na ba affirmation nango parce que bon mona maman a injuste. Par contre, l'éducation de ses enfants a dépend de sa maman. Voilà. Tant on banna maman zo aza injuste pour la télévision, bateau ba mona maman éducation bana ba nango. Donc bateau va confirmer que ça ba no bazaba lesbienne. Oui. Voilà. Tokende. Landa bien. Héros
soit Fendi to Ada ba tournage ba memi au Kenya ba mobali so na sepela ki kasiti bo irozana moi si Fendi ana mobali mais qui ça me biso ba na Bible te na boti ete. Tout ça part des choses. Oui, tout ça part des choses. Moi, le roi n'a pas dit Dieu merci. Ne moi n'anga. Au sol, ne moi n'anga. Ne bi maman mo boyo fama na yolo. Moi na camarade na ya bala camarade maman bango. Ne bi so vraie histoire. Brigitte Kana Macron. On a coutu ba Brigitte Kana Macron. A bala camarade ya maman bango sama na yolo na biso na site. Au comprend. So na boti na ne na bota Dieu merci nanga. Woni lo msusu jamais ko bala ngate. Mais soki moi na muninga na ngate nga liso bala nga ya ba aventure te no bala ala mobali. N'importe équilibre âge. Et bon âge ba comment on a Bible. Ba âge ba to ba bana ka ba biso ka ba comment on a Bible âge na o ke sen po ba bala ngate. Ah mobali. Na baba moi je faisais un âge à mukie. Nanya lobi na yo. Pour que permettre le respect za. Femme soyez soumise. Et si ka yo ko ta soumission na yo nde ekosala ke mo vana mobali no muto ba âge te. Na la n'est pas grand frère na ngai. Ya na biso ya mu ya makila. Moi si na elle kaka ina 5 ans yo yeba ngoto nga azwa fiancé. Ya na vandi pa ya na biso pesa nga toli. Abi moni neti nga na ya na bino za mukona nga mbula mitango. Abi moi na camarade les soit lingi. D'abord na revenu on na place à lobby Hiro a memaki. Hiro on a da petit nanga ba ya ki pa théâtre ko ça ba théâtre pas bobo. Juste tant que je te longue pas bobo. Soki série on a déjà tant ngolo bana Hiro wana soki Hiro wana za ki mukolo ko za na 26 ans 25 ans. Série wana. Soki ya Thérèse ya ba Fendi aza mobali série wana Fendi ko za na ba 30 ans, 28 ans. Série wana. Série wana, Soki, parce qu'on se le dise, on a un peu Fendi, il y a une année ou bien 2 ans, si je ne m'abuse pas. Maintenant, tu as la Siko et Lelo, il y a Thérèse Yaoloba, Hiro, Soki a CP l'Isakinga. Soki n'a CP là. Ah bah si sans valeur, moi si anti-valeur, moi si sans leçon morale, moi si, excusez-moi le terme, maman nanga, mais moi si nudité pété. La langage na yo mona que c'est sa vie professionnelle, langage vie ba pacha, c'est sa vie professionnelle. A tourna kan na langage moko a mobali, ba mobali, aye ba durusu pour affronter nga pas aki mobali. Aye ba Fendi baza mibali. Fendi za mobali, ada mobali, Hiro za mobali. Ah, c'est ce que mon temps on baboui. Ce qu'il faut imaginer, ndeko nanga ba génération nanga on a théâtre, ba sali maxero makambo nini bango nyonso. C'est ça. Parce que la nudité, l'acte sexuel a fait eza eloko nzamba sala e fait la batumi balé ba kangami place moko ba mi bombi bango mi balé kaka batumi ça tout 4 mais ba mona bango ezati bon siko non mi tout na ba question ah té attention malade ezalaki bandeko na ngai ah kana ngazolo ba ada mobali donc akobi mané pena ada Fendi mobali akobi mané pena Fendi afongola ba porte que ada okolinga nunga Fendi okolinga nunga Hiro okolinga nunga ça pena kaza légère légère. C'est facile à rouler sans se rendre compte. Après tu débarques à la télé, après ça la émission pour dire qu'il y a un problème na Bellevue particulièrement. Bellevue Kobotolo Hiroté. Bellevue Kobotolo mobile le roi Hiroté. Bellevue Kobotolo mobile oyozo benga mobali. Le roi la Fendi Bellevue Kobotolo était. Ce qui moutazo loba il y a Thérèse Vanda non on a son qui tu vanda. Non analyser ka sur yo. Ce qui moutazo loba Hiro. Ça n'a le photo Hiro cha. Ouais. Et puis dans le là yo on dit série oh à cette émission ils a série ba Hiro va Fendi va tourner na Top Vision par Yves Lubamba. Donc ils ont la vidéo il y a 2017 2018. Imaginez 2018, le 2024, ça fait 6 ans. Dans le photo, moi, dans mobile, on a jeune frère, ça fait donc 6 ans passés. Dans le vidéo, il y a 6 ans passés.
Azagi entre 24 ans, 25 ans, 26 ans. Irowana. Donc entre le 24 et le 25 ans. Entre les deux, on a soit dans 24 ans, soit dans 25 ans. 6 ans passés. 6 ans passés, Teresa, Lelo 2024, année il y a 54 ans. Donc il a 48 ans. Moi, on a 24 ans. Donc, divisé par 2 mois, on a 24 ans. Moi, s'il y a 24 ans, à cause de maman, on a 4 ans. Si vous avez un iro boyeke, iro amobali. C'est grave. Soki akendaki kingakati balingaki ye. Alingaki aboya. Yo muto ano sexe facile. Yebisanga imwasi nini na milieu ya comédien na ba milieu ba comédien o so akendaki kingakati balingaki alingaka boya. Azate. Peut-être monsieur Ngezaka Bellevue mutalinga boya. Azate. Peut-être monsieur Zaka Bellevue parce que tu ibani batala théâtre té. Si y a bien zoaka luxe à la télévision pour le baquet Diana tika mo nanga parce que y a bien compagnie y a makambo na ebi nenge sukaka si Diana rolagisa mo nanga bolumbu na ye aloki mo nanga il faut na tele milango yango ya gabia ko loba o ba lobaka soko monindo ki bela no ki ba mo kufa ya gabia belela kana raison ba ya ba mama théâtre musana bango yango na kulinga bana batabana mikie. OK. Bazwa yango babambango mama top sandoni ngaba mikali ngali ngai. Voilà. Ça fait combien de temps on a ça dépend maman pembenya mama top. Ça fait combien de temps on t'a dit ça pembenya mama top. Ça fait combien de temps mon Dieu ba to se belé toi pembenya mama top. Oh mususu kutu neti tadi asola na badate ya sola kana mama top. Soit lingala la mama na lali. Soit la ngina tongo mama ngana la muki soit ngaba mama ngana bimi Mama top so azaki na baida Teresia alinga lo bapeke mona zo la kala kanga windeni se yakomi na baide na nga alinga komela ya Teresia mama top alinga komela na place mama top se bucha ya Teresia nani tadia zo la kaka ebongo sala bongo apesa ka ba affection bongo ya mama na mwana ya Teresia alinga tiki espace na alinga lo babamake oyo accès da facile alinga côté na palenta dio za ndaku no ya wana to sola ala côté lisko tadina ndaku a longo lisko bilamba ndi makambo ya Teresa na satani bazo makambo nyonso bachana moto mama top alinga bana mike mama top boye or to yebi bango ala zole kana teva zole ba Bellevue moyibi ayiba mobali ya batu yo zole bana Bellevue moyibi yango ngana tuna ka question moko mobali wana soka ba linga Teresa linga boya jamais Teresa linga boya na problème nini linga epekisao nini linga yepekisa Teresia kolinga mobala azolinga Bellevue yebisanga nini linga yepekisao Teresia zala gentiko yo muto okumisa iwaza mobali wana mbinga wana nenga telemi bongo alati bien oyebi ki azaka na kinga kati asala ka kinga kati alingi yo Teresia yo linga koboya. Donc jalousie na problème yo bimisa na motema ke na problème ya Bellevue eza parce que faki mobali ana linga yo alinga yo ti Yangwana ne problème yo za na Bellevue to kana audio on Ibutu bonjour ngana sina présenter mobile nanga mobile ngoni kata no kawana na analyser ka place wana Ibutu ngai sina présenter mobile langage à Teresia avec Ibutu Teresia en tout cas limbisanga ya te sinangoya biso na kimongo to lobaka Teresia na ngai Teresia biso to kimongo to benga bango ba Teresia te Telesi o représenter Ibutu mobali ndenge nini kaka yo Dudu Supa mobali kaka yo Iro a mobali kaka yo Fendi a mobali kaka yo Ada a mobali na cheka 4 wana o yo moko utangi na télévision sans compter na tanga ba onga na yebi wana na otanga te na cheka o yo komi yo moko na télévision lobby siko yo moko zana mibali ozo lobaka ozo tatonaka ozo pesaka bango envie ozo bipaka bango ba ya envers yo o pesaka bango ba envie na yo ozwa kiloto audacité à représenter moto mobali moko ya malonga to ya valeur ndeni ndeni
Parce que au tourner pembeni yaba mibali au bazana nous, excusez-moi les termes mes frères, mibali au bazana nous, bon na longoli du soupu na chaka bande on a mis ça Ada Fendi et Hiro ba non prêté pour na embrasser une relation sérieuse. Ba na bangona nous na zana ngana pitso c'est simide de rukabwa na biso. Oh, bête bango tolo na télévision. Comment on dit ma ola tsaï butu mobali nao? Est-ce que vous avez la possibilité de représenter Hiro mobali nao? To du lusou mobali nao? Ou représenter bango te ezalaka na ba cachette. Ezana ba cachette pourquoi? Parce que yebike on a mobali la sûreté, Thérèse. Toi avancez maman. Tout bonjour. Ngana sina présentant mobali nanga. Azate pe au présenter. Pourquoi benga babi nanga yozo tanga mobali nanga mona obima na yemi ko na sina présentant oui. A représenter ndeni ya Azate. Ngane lo ebomanga na yoki otanga mobali nanga mona komo bima na yemi ko donc ana mobali fixé. Donc o wa komo bima na ndemi ko. Kolo yu. Donc ana mobali fixé. Maman mukolo boy maman na 53 ans moi kana ba posa nzoto makasi boy. Pourquoi kimia na problème na belle vie. So peut être kota biso nyoso na bino lo kwa belge lesa bino to kota bokota na kati. OK. Ana problème na belge. Problème nini Thérèsia azanango na belle vie. Déplace le photo se poser ma question. Thérèsia olinga belge linga mobali na yo na habité. Apparemment ndé bo ba gumorote na ba choix morote. Ouais. Thérèsia ba gudo na ba choix na o tangi ba Hiro ba Ada ba Dudu Supu. Voilà, baba gou moroté. Par contre, Belleville, tout le monde peut pas gou naïe. Donc, baba gou moroté. Donc, déjà, côté Mobali, moi, la Mobali, il y a pour baba gou moroté. Ozimbongo, et pas maman. Belleville, pas Zwambongo, et pas ya maman. Bino nyo so bozwa bambongo. Mais Belleville, a tali à lobby, au lien ke nakaba kabila ganga. Vaut mieux maman la kisanga ndenge ba peshaka mbisi. Yango wana Belleville banda kusala ba effort wana nyoso ya kozwa même dati à côté classe ya ke théâtre ozo côté na bo soto. Théâtre ozo lingo continuer eza na bo soto. Tika théâtre zonge la classe. Dati a lobiango. Donc elle a voulu à la kisa dati ke olina la kisa yo oya kana kabela kayo. Tamina la kisa ondenge ba peshaka mbisi. Lolenge ya yo za mwana ya ko la kisa ondeni ko peshe mbisi eza zongi la classe. Tanga. Otangi o remercier Belleville. Mais après oye lelo non ngai machin Teresa boye zonga we sala boye. J'encourage pas. Oye la ni na Belleville. Et puis aux autres à l'aise le bango pe na télévision nga na welele loko na Belleville pour na ngeza Belleville za binoté c'est faux yo na Belleville bona pour nini Belleville da na mbongo garantie ndaku Belleville da yo ya na problème leki na nga aider nga aider yo Belleville da yo ya leki na nga bana moyen te a aider yo Belleville da yo na bandenge nyonso a aider ndeko na ye papa na maman eza maboki. Mais quand tu te dis, à haute voix, où le bango s'adresse na ibutu na haine na méchanceté nyonso, où le bagage Belleville na problème na ye, na problème na binoti. So Belleville futa rabino détrompe-toi. Na où le ba teke na joie $1 tout $2 te na ba relation à Belleville. Non, c'est faux. Na na chemise na latine ebike monta famille libota monta tindele ngango nana parfait mona chaki na ebike monta famille libota nda tindele nga famille libota yangati famille libota isa Belleville so na bina bénéficier $1 tout $2 et pas ya Sylvine Joine Jolie te to et pas ya maman Mita Dina te to et pas maman Albertine Diasona mati maman bato Neftali na kosi ba bato ba soutenir Belleville na jina sima ya Belleville. Non soutenir Belleville pour non oser la mettre droite Mourouezala na soutenir ye mettre gauche Kei comme aller mettre droite zonga comme retour non soutenir Belleville parce qu'elle a valeur pour moi ça n'engage que moi eza opinion nanga mais yo eza opinion c'est la méchanceté gratuite tant que on a problème na Belleville problème ni Thérèsia moi na batu
tant aux loba on a problème na belle vie na sugara wana maman Sarah toi avancer na ba voice pardon na sugara na bona boy na anticiper voice na ba problème na belle ba problème na belle vie no tunia pom ni ndiska pom na ngeza ba weli na belle vie on des problèmes ba weli ni na belle vie ba weli lo côté donc moni maka monsieur zaka kindoki oluki mutu na buto zuyete kindoki na moteur mabe et manifester moteur mabe na kata mutu neti na moteur ba makambo azoloba eki moteur mabe ne poussaka moto moteur mabe ezangi saka moto contrôle moto oza suna contrôle te oye bato olingolo banini moteur mabe vers Belleville ndezolo bisa Thérèse makambo sinon au-delà makambo nyonso Belleville a un problème ya Thérèse ata mon côté Belleville kabela Thérèse mbongo Belleville aida Thérèse na loyer Belleville aida Thérèse sans bato ba yeba o yemoko Thérèse aloba ngona ba émission ah moto toyoka futa bino ko finga batuti wa conscience Nana banga sumu to moni ba théâtre to sakia kala mutalobi na makate no ga wana na avancer mo mukena analyse wana ba futa biso to finga bato qui c'est communicateur ou c'est qui la personne autant comme on est ou alternative va fingi moto na kombo Belleville ate moto na moto oyo régler ba compte na la télévision Thérèse oye ko régler ba compte na yo moko personnel pour dire que nga pom na Belleville nana tindi na la futi yo mbongo Moutouté. Mais comment ça a contradiction yo moko boy? Pendant que yo moko yo ko régler ba compte na yo na internet muta futi yo te. Alors biso on a besoin ko régler ba compte na biso fo belva futa biso. C'est que peut ba futi pas. C'est que ba futa pas si là. Donc soki biso to lo na TV, longola ko finga parce que to finga raté. So to lo na télévision belvi muta futa biso. C'est que yo pe Thérèsia si la ou ka muta tinda yo au futa. Au fin et puis à foutarao. Marambo yo lobi na Thérèse les Belleville les lesbiennes c'est que si la mutatinda giyo. Marambo yo lobi na Belleville ya bimana ba comédien c'est que si la mutatinda giyo. Si la mutatinda au fin na bato. Si la mutaebi si yo olobake na na prom na yo te ibutu na prom na Belleville. C'est si là. On confirme ça. Voilà. Toi avancer maman. Non, bi matin na lobi la mutu ngana loba ndi kamona umuna. Yo ndongo sana ba finga ka nani Omar Alubana eka ke ozalo dessin animé kufite o memango partout memango tire émission et bon ba finga ngana bana na ngai na vana baba po bino beja lesa bino na finga ke na bana nganga mna s'en charge ki na Thérèse na bandeli isusu kende we dike bana. OK. Bana baba lesbienne conscience des témoins des qualifications biso tanga to e ba ko tenir ba propos. OK. Et ça insulte des qualifications. Zonga kende ko étiquer bana zonga sa bana classe. Na émission PD à l'équichu oyebi ningo tutela inga bordir. Donc en quelque sorte ngana yo rendre pe ba compte na yo. Ah donc yo peut yo rendre compte na yo et pas Thérèse. Belleville a foutu au thé. Ah foutu ngandeni ya fingi na mbali na fona chocolate. OK. Fona s'en charger na e. Ah. Siko yo so na s'en charger na on attend so ke nga soane la mibalité na la kisaba tumba forme mibalité. Ngai na mizara na bana. Ngai na zawana na lukara ke bana nga fo batanga ba classe bana nga fo baza en éducation et on a baki Thérèse kende ko éduquer bana. C'est clair. Thérèse, il faut oser la conséquence na marambo créer pour na bana. Bana ya Thérèse. Boye bake bino lelo se bo mata miniature, boye bake bino lelo se bo fingama et vous à cause de maman na bino. À cause de votre maman, vous êtes affiché partout dans les réseaux sociaux, dans internet. Les images restent légendaires, ma vidéo yo batuba le belabino et ko tikala. Boye dike bana boye dike maman. Ils ont adage monto le bara soki mwana abeti mwana moki abeta rambona ba kolope babinara. Ça là est fort. Oui, dike bana, ça sera très important. Voilà. Merci beaucoup encore tout si saka audio. Tout si ça audio. OK bana bino nga sa tangelo comme mbaye nanga. Azate ya Thérèse. Na bino ndumba partout boa ke ne lesbienne ke pas mi bali. Nga kwa yi. Bo défendre mutu bo biki ana mabe. Mais bo défendre ngo. Na sa tangelo comme mbaye nanga ibutu. Soto kutani oyo bisanga comme mobali yango. Soto bondo sa bongo bo lobi nanga mabe. Nga mino kutani soto bunda to bundo tangenga comme mobali yango la tsinga mobali yango na famille nayi. Mo sa nana batute ya oki. Très bien. Imbécile. Imbécile mais yo fingi.
biso to finga mais lukela biso place biso to bimisaka ba gros mots ya na télévision ezate na wana okipote parce que wana eza ba opinion na ona zonga na ngana muta osala mabe Bellevue osala mabeni Bellevue osala mabe nini ozo sala ya ozwa théâtre na ye Bellevue a mis à peu près 15 000 ou 20 000 dollars par mois pour na ba film 15 ou 20 000 dollars par mois ba film wana aobenga ba comédien ba oya jouer ba comédien wana baza ba collègue ya Theresia et permettre bango soit tourner 4 5 films soit 150 na mois moko azui 600 600 wana pe za na ba chaîne muswa YouTube bimsaka ba 400 dollars par mois musu 200 mais mon tabengi aujourd'hui 600 dollars sauf futa ndaka 300 au futi ndaka 300 au sali pe provisoire ta ya 100 au zipe 200 au épargner pour na bana on va dépenser miki Bellevue au sala yango mabe nini Bellevue au sala na sala calcul moko na lobango chaque comédien ou jouerait pas à Bellevue tous les 4 films par mois na rang moko na mois na année moko ana 6240 dollars mabe nini Bellevue au sala ce comédien na mona ta na moi si ta na charge ta va na repas na bango a ozwa 6240 dollars par mois a lobi bon na longolata 1240 dollars na liaka yango kaka po na Bellevue ba tournage mususu wana bana kolia nanga mais na mbonga Bellevue na longolaka 6240 na bomba 5000 ça bomba pendant 3 ans to kanta o nyonso Bellevue bande ko tourner awa akosuma le pango 10 000 tena tala nzela kimbango azwa akosuma le pango 15 000 tata na nzela selembango azwa mabe nini o Thérèse ya Bellevue azo sala o biso to mona te ba comédie ba mona te yo zo mona ngo yego yebisa biso comme ça ba comédie ba ma roya repa na yo ba tourna rapé pa na yo ba retourner na chaîne nini yo za nango wana chaîne ata na 1000 abonnés Thérèse mo lo wa liboso yo tcheza méchanceté vers Bellevue ce Bellevue zo lié sa biso a lié sa biso nyonso auli saka biso na yo na kati na lekechu na kati na batunezo biso to tchaka longa sila difficile para ba miniature na biso bino bo tchaka longa Bellevue chaque jour et puis bozanga kombo Bellevue na munoko na bino ta kotela ka bino mbongo chaque jour boliaka na kombo ya Bellevue matin midi soir bon vivre na kombo à Bellevue soko fingi Bellevue mutu mo kana poto ya kabelo mbongo pour finga ki Bellevue Thérèse ka pona nengo misi ba odwa o yo fingi Bellevue na miso sali ozu mbongo komba code combien ba code combien ka pona nengo finga ki Bellevue tika monter à mabe tika monter à mabe voilà. Merci beaucoup, Noko Nabanza. Tokomi na plus de 50 minutes. En attendant, émission Moussou Suzarouya. Vincent s'est préparé. Dati s'est préparé. Vincent Oboy famille. On a tout bon bonne émission. Na rappelé le mot rapidement. On a des vidéos il y a naibiti baba cook babi comédien moko lisusuté atanga a débarquer na TV na kombo ya bakouk to ya sila wangani bango alingi na susté donc c'est que si la conscience est comme ozonga e bando zonga muke pokuna pe babengani conscience est comme ozonga te place wa chaka motema et des ongs c'est conscience pour à perdre OK a Monica mafingo to olobaka na émission à Vincent quand émission Vincent makambo yo bandeko bazo causer yo lokola tor lelo lobi kozala yo fardeau na ba épaule sauver carrière yo boyaki yo chaki ke na tika bango ba défendre siko tango lobi ke na boyi ba comédien nyonso ba la sortie médiatique na kombo nanga aboyi Bellevue et aboyi Thérèsia aboyi ya Gabi aboyi ba teno so ba ko sa ba buzz na kombo na yi atiki ka ba chroniqueur ba essayer de pas na ba finga wanda tiki bango Atika ba communicatrice. Atika ba communicatrice no ba tendresse, ba Miss Lolo, ba SD Panama, ba ngwana ndi ba ya ofinga, ba ngoni ba na quand même na monopole ofinga. Tika bango kaka biso pe to koya to ko recadrer bango ti bango pe okoboya bango. To la tsoma be na bango. Omonde to la tsoma be amida, ndinga finga mama Olive. Ndingi to ko la tsao. Yango ne botele problème. Et puis à remercier bango. Apo wanga na bango. Si la moto akufa te
mutu pasa a crise te eza piken toko baluka na poto tobeta na babal babordire kotutana te tolongoli tolongoli bordire totiki makadamu bongo tambola nde sikoyo na mutuka monene ngai ya nazwi man biso toya na baman et puis man nanga na memina 4 na memina conteneur ya 60 pieds wana poke likolo nga che 40 yo che 60 sur ni donc wana pe tala no le kalikono kabo oniata ye oniata mi nga moni na tamona dank trop c'est trop dank ka c'est mieux dank kaka eleki ba ploko tout nga bi nga char de combat. Et pas pour la télé, voilà pour ce baby. Merci beaucoup, Nokoyam. Merci beaucoup. À trois messages, Ezali à tout sambela pour Madame Bellevie. Famille Libota Mobimba, tout sambela pour Madame Bellevie, c'est très important. Tout sunga Madame Bellevie, na ba prière na biso, aza na moral ou nzamba pesier mais tout pesier sous moral sous un numéro na ye c'est la voice c'est maman za la forte tala makambo ye ingratitude yo mwana o dati a présenter pa na yo et lekela yo te parce que mon qui les a créés par des ingrats donc cause à la surprise sur mon ingratitude et se présenter n'importe na ndako tout soutenir maman Bellevie na ba prière total la pe film na biso état mariage civil et aussi là total torgnol yangwa nezoya film pezara écrit par Madame Bellevie en tout cas à la scotcher na Bellevie télévision tout soutenir yé na ba valeur na yé tout soutenir yé na ba prière c'est une femme très simple et là on a linga pas na eza considération za na pas bateau et puis soga checker yo li souté considération na pas za ki na pas na yo elongwe yango le on a remarqué on dirait Thérèse a senti que considération Bellevie za ki na pas na yé elongwa yango commissaire na makambo nyonso par contre ya Thérèse encore qui ne kara le ki nanga to bana papa moko maman moko eza théâtre to bo mamoto merci au ya au trébucher na makambo nyonso sali qui te côté maman mwana ya Doudou Soup maman mwana Doudou Soup yi mo lobiango maman mwana Doudou Soup au revoir maman au revoir maman mwana au revoir maman mwana au revoir maman mwana Doudou Soup te Doudou Soup abi ye abota na ena maman na Thérèse te buzu tinga mobala batu ndeni nga moko na côté la Doudou Soup a marié officiellement yo zo tinga maye pourquoi zo tinga mobala batu la famille na biso ya ba Doudou Soup to yebi mona na te au revoir parce que moi ça